biso. Makambo te ko loba. Papa yoka pa. Liboso ezalaki na dépenser 1000 francs. Lelo komi pona koma Chesika la vandaka. Kuna cimetière na dépenser 5000. En tout cas papa mokonza mboka tale la biso. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. En tout cas embouteillage oyo nzela oyo banda bayaki ka babwaki mabanga baplani kaka ti lelo donc tozo souffrir poto matati kuna likolo ya mbateke donc passe au moins t'es dans ton autre tir rabat dans ton soin d'enfant donc va ebisi biso le côté donc bandaka bakenda ti lelo batikonga ndengwana basali kaka ndambo tikali nga za pa bakonzi na nyosenga boye basilisa na bango ndenge babandaki donc babongisela biso nzela oyo po tozomona pena passe makasi ta bamituka donc toujours travailler na passe makasi donc bakonzi wala ndela biso pena dossier o ça va merci na bino bakonzi te pesi bino mbote to na posa nzela na biso vraiment bobongisela biso nzela tala ne tozonyokama tozokema makasi pe nzela kimbantseke oza centre ville nzela pene ko zala boete nzela seke fallait en état ya bien po mboka peta mola kimia to na posa pena souci na biso lokola obimisaki image ke nzela kimbantseke bonga vraiment esila pena esila nde bonga pena na ndenge moko ya bien tomonaki batracteur eyaki koye yaki esali mwa moke ezongi mena nde boyokana mpe na bango toyebi te me biso mposa biso ezaka contrat nde prince ebonga tela nde tozopirge yakimantiseke nzela ekoma bamayi prince ekoma mababulu bakamino moye ekoma ntina cimetière eza te donc moko ezopirge biso mpe tokemba misala eza te mpe ya badiplome efana biso na kati ya bapalais misiki fort yango esana biso eza ata misala emonana tokota na bakompani tala ajonga nalanga na diplome nde naza boye nasisa bana 2013 ti lelo boye lelo boye mpe kozanga misala yango monana koma nanga portiere yango monana tina nakoma nanga portiere kozanga babulo me na be diplome me misala eza te mpe tina pirge nakokola bana mwasi mpe bani na fute na palais susi na biso eza mboka ebonga mpo na yo président na biso tosepela na yo ntango okotaka mpe toyamba yo mpe oza président na biso mpe tosepela na yo etange mboka mpe obongisi mpe bamilie ebele bacentre ville bakote mosusu tomonike te prince pene ebongi me simbela biso na mpanzi na biso mpe yakimbantseke prince ebonga napesi merci na bino bato boza awa omoni na ville na biso yakimbantseke po so toomona batirase oyo eza boucher premièrement eza biso moko nde toza baarrogant pourquoi soki mbula ebeti bazwaka bafulu ebombama bazwi bazotia na basaki bazobwaka na prince sikoyo tirase fale basalaka yango mpe ya minene basalaka yango ya mike mpona kograndir tirase eza nango eloko te mais ezosenga ndenge nini volonté mpe président de la république ayoka biso mawa atalela biso prince baville bakote mosusu baboulevard mosusu daye babongisi siko prince na biso ezalaka na salite boye papa excuse babandi ya kosala mosala toboyi te mais balobi nini oyo bafuti bango te salaire bazwi te donc moye bakontinue yango jusqu'à la débit ekoma ntina suka eza te mabanga yango tomoni babwakaki si je savais dans ce coin là eza na bamabango basundoli na baprince babi mwa basala mosala yango eza te mpo nanu bafuti bango te banda babanda nanu bazwi nanu salaire te eloko nalingaka naloba yango wana merci pena Monsieur Malanda oza notable ya commune ya Kimbantseke la population ezo réagir mpona nzela olobi nini mpona likambo nzela en tout cas likambo ya nzela ekomi pena eloko moko lokola tumemi ngambo et en tant que notable ya Kimbantseke mwana ya Kimbantseke nakoki kotika eloko te naosenga mbangu pena chef de l'état ameka kotala nzela oyo batravaux ebandaki mpona nzela oyo tomoni kaka OVD akangi baange na ye ake nango toyebi te akangi ngo mpona nini yango Kimbantseke route deuxième république eza plus ou moins na 50 quartiers ezo mema
bato ebele bato pona kolungwa awa okende centre ville aller retour fozana 12 000 francs congolais. Ba mama batekaka bafufu na bango, batekaka bambala, bazotia biloko na mutu. Mais tokomi lokola badebisa biso Congo. Pasi ya Congo et ti na ba mama na biso. Et en tant que notable ya Kimbantseke, non senga na chef de l'État, en tout cas abeta point pona deuxième république pena. Ce que tu as bien, et ça là on le bien bandaki déjà, mais ba kati na nzela. Mais quand on donne la société, comme une boutique peut bandi ko kanga ba magasin musu parce que biloko ko uta na ville comme la magasin za na likolo na cimetière ezate donc ba to perdre peu misala. Oui, oui, et là c'est que chômage jezo kota makasi pour na ba indien ba créer ba magasin na bango boy mais ba koya ndenge nini ba travailler comment nzela ebezate et mboka etambolaka e mataka de nzela ezali en tant que nzela ebezate peuple azonyo kama tozonyo kama pena et chef de l'état abimisi mbongo pona deuxième république mais batu balie mbongo ebanite to sengi pena na mokonza mboka talela biso likamboyo dengolo baki ke Congo bako diviser yango te ngapi en tant que notable ya Kimbantseke ekoki kozala négligé en tant que ngana zali en tout cas chef de l'état ça pena misu na deuxième république opena tolemba na biso makambo te koloba papa yoka pa kasi tala kaka bana baye kotikila biso babanga awa tala kaka tokokena ndi tokosala nini toba mayoka pa toyoka na biso sute soki balingi baye so balingi na bango te batiki tomesana papa likambo ya nzela ndenge toza boye biso bana Kimbantseke tozoniokwa mapenza lokola bidoki namoni kutu nde na koloba te okokita kuna kitwa diare na pasi makolo ate ozobela fo tambola makolo papa tozoniokwa bolukela biso solution penza po tosunga mapenza bakonzi pena batalela biso likambo oyo nde toza boye ezala mbula tala mai ndenge ezolekaka na bamai doki ozotambola pena na pasi nyonso tu okoya ata ozobela ndenge tokuti otika mwasi na maternité kuna kanisaka mutu aza na pasi ya kobota me atambola makolo banda ati masala kuna souffrance ndenge wana nzela yango ebandaki toyebi te soki mpona nini bazwi bakati susu nzela yango ale tokozonge doki pasi na pasi papa do balukela biso solution penza bandi bakendaki lelo kosala ngo ebana te ate eloko moko bazwi biso te bakeka ndenge wana bazwi mpe batracteur nango bakei ate eloko mabanga yango batikitiki awa tozomona te soki nini message pa makonzi ya mboka ndo balakisa to na dossier oyo ya bato ya nzela oyoyoyo bamosusu bazo bakeo soki balie mbongo akimi na mbongo soki ndenge nini bata mbongo akimi na mbongo bana tuna dossier bala na dossier malamu to nyoka to souffrir ngo bana ti kuna ti koto ta nzela de beba banjele beba camion donc azo sa donc moye zati donc nzela zati to souffrir makasi on va de distance aux peut makolo qui a pour le transport la transport du koto donc tout le monde passe makasi to souffrir passe makasi pour le transport. OK basi no banani bapesaki bango permission bino mokoti bino mopesi bango permission et puis bopesi bango mutu makasi ya kosala ngo malembe sila noki te o bango bazwaka mbongo na bango air nyonso akila fouet eza bisobo bakati po bakiselaka bango mbongo l'air nyonso tango bokobakisa baye basali ndambo bobakisi baye basali ndambo bayeboloba na bango baya batia ata kayasi ya pamba zelo mabele ezala tout droit ti cimetière po tozwa moya komataka na bisa 500 francs. Papa, liboso ezalaki na dépenser 1000 francs. Lelo komi pona koma chesika la vandaka. Kuna cimetière na dépenser 5000. En tout cas papa mokonza mboka talela biso. Souffrance à transport eleki. Nzela to sepela ki ba obongisa mesiko totala misala batiki basunga biso pe na Kimbantseke. Ti cimetière ki mfute sika tozalaka pasi. Quand même quoi na makasi papa to saka na Konebe na nyoko mais pour na transport to saka na venir Konebe na Kimbantseke mais pour na OK quartier 4 na kezo bistina doko na mona liboko elembi
nde naza bona okebembe na magasin mais nde na bandi air de eleki nga mpona okezwa bisi ti dokolo nde nazwi gambela enokitagambela zwi magasin wana eza bamanke agania mbongo wana moke nalesela mobana na odepase na bamoto batransport esimba te bobongisela biso nzela biso bana kimbanseke oyo mabele na biso tobotamela tochange yango te bobongisela biso nzela mokonzi talela biso mpena papa pardon papa Fati toyebi yo tolingi yo daa tovote yo bongisila biso mabele mpo tokolongola te mpo biso towana droit wana te bongisila biso nzela papa yokela biso mawa kimbanseke lokola okoma yango te tinda bato no bakomaka batala ata na butu papa koma visiter avenue au quartier oyo mini na biso towana biso na mai towana courant mais prince na biso nde mpe biso pasi mabulu bacarnive bukana bato bavivre na boye te bamboka biso toyoke tokumisa yango tosepela nango neti nga na vandi tour na brazzaville yango mona nieme mamboka na ngai mais naa na posa nango mpena ezala bien mpo biso mpe topesa témoignage ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te
ya koloba eza te, mingi ya koloba eza te. Matoyi eyoki miso emoni, mingi ya koloba eza te. Motema eza temoi misala emonani, mingi ya koloba eza te. Touti mosika essentiel tokomi, mingi ya koloba eza te, ya koloba eza te, mingi ya koloba eza te.